discrecy, love is for me. José Baila. Najo solaka na bana na ngai. Bana bado tinde ngai biloko na zasi biloko ejo komate. Bazana mboka nini? Bazana France, mususu za na Belgique. Ekoma kate. Oh, mais bazali kuyiba? Ah, na France na minute oyo. Agence ya sir eza moko. Na France. Lokola bango baza na France. Agence na France eza na Rennes. Précisément na Rennes. JB Service. JB Service. Otelelo. Économie internationale. Tata nangai JB Service merci. Ta biloko nangai. Obengene bana batindaki. Ndenge te biloko. Ekomi. Ndenge kanisa ki loza mondele. José Baila, aza mundele te. Aza kaka Congolais lokola yo na ngai. Na yimisaki yo. JB Service eza esika ya kubunga te. Na France eza précisément na Rennes. Ba numéro ya kubenga yango wana. Uza kumona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili. Soko kaka mutu akomi na Sainte-Thérèse na sima ya station directement soko atali kaka bui mbala moko JB Service epa ya José Baila. En plus eza kaka na Kinshasa te. Eza na province ezali mama Marizane ndekuna ye ezali na Congo Central ezali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soko kaka bengi na numéro Isaïa bakukula ye biloko kuna même voire même na Lubumbashi. JB Service bozala na agence moko ya si ebokakazi soki kaka na ngambo braza na tena baza continua JB Service akakuna ezali soki baneke Angolais narite nanga Angolais JB Service etat des amours
Capitaine Bilombe, c'est lui qui va intervenir. Frère Claude, Yakana nos frères. Patient. Patient.
So ba bombe na se ba za biso quand on mais pour le moment ba tchama na Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Soyez avec moi, soyez avec nous. Pensez à la vie de cet homme. Pensez à ses conseils. Pensez à ce moment important. C'est peut-être aussi l'occasion pour nous de faire l'introspection. Comme il vient de nous disait, il prêchait à chaque fois. Réfléchissez. Vous revoir. Cette terre, je m'adore, c'est vers les cieux, vers les pays, les lumières, séjourner,
protocoles qui laissent l'espace permettant aux enfants de Dieu qui sont de l'autre côté de pouvoir mieux voir. Cet héros est retourné à la maison. S'il vous plaît, les protocoles, prenez toutes les dispositions pour permettre aux bien-aimés qui sont de l'autre côté de mieux voir. Au nom de la famille, je vous rappelle ici qu'un héros, on ne le pleure pas. Un héros, il faut le célébrer. Et nous devons célébrer le patriarche. Il faut protéger son héritage. Son héritage, ce sont ses conseils et ses prédications. Je nous demande d'applaudir encore très très fort cette vie heureuse, une vie digne de l'évangile. Pour le sacrifice énorme, vous avez honoré notre héros et le monde a vu. Et la meilleure manière d'honorer cela, c'est de garder ses conseils, ses prédications, ses principes. Que Dieu nous vienne en aide. Pasteur Carlos Arozomalo Basika Boye ayebi kezali pasi po aloba mais sengeli aloba aloba mwa mukie soki ya silisi tokozwa transition musicale il y a 2-3 minutes ou 1 minute, ça dépend pour aller vite. Et ensuite nous allons inviter, sous l'autorisation de révérend Amosendo, nous allons inviter le pasteur Ben Bilombe. C'est lui qui prendra parole ici pour la prière et un petit mot. Et je pense que la suite, par l'autorisation du protocole, par Okamatanzoto et Patriarche, Akotia Yango Nase, Sika Yango et Bongisami. Et Kozala Passi, mais nous devons honorer notre héros, je le répète. Pasteur Carlos, vous avez la parole. Merci beaucoup. Mingi et organisateur. Premièrement, on a remercié tous les pasteurs, tous les hommes de Dieu, au Batiki Bambuka Mesika, Baïko Gouléana Biso Papa, Zambé Apambola Bango. Togo Zamba Ingrato. Les chrétiens ont reçu un message pour les gens ensemble banda Papa Koufaki. L'église, nous avons Papa Mbola Bango. Nous avons la famille Bangoti. Merci.
Merci mingi na pasteur Dio Kasanguluja, na pasteur Kalumbu, pasteur Charles, na pasteur Nyonso Baye, Nzambe apambola bino. Na sepeli mingi na papa na biso Kambudu Alice. Oh Nyonso ye Nzambe na bamuta kanisela ye. Non, jamais tout seul. Non, jamais, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, mes gars, jamais tout à la seule. Dès qu'à tirer les parole de Dieu, à tirer le baptême du Saint-Esprit. Tu es bien quand même tu es au monde là. Un jour dans une semaine, un jour dans 2 jours, un jour dans 2 ans. Là où c'est comme une souka. Tout ce qui est à l'exhibition. Notre prophète, c'est frère Bana. Notre Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut applaudir s'il vous plaît? Merci au révérend Carlos Barouti. Frères et sœurs, chers pasteurs, je sais qu'il y a pas mal des hommes de Dieu, il nous sera difficile de les citer nommément. Mais laisse-moi aussi saluer l'honorable député, mais en même temps l'homme de Dieu, le révérend Godem Poyi. Merci d'être venu pour soutenir l'Église. Je vais inviter le frère Patrice Moubiaï pour la petite transition de 2-3 minutes, ce qui va nous amener à inviter après son intervention le révérend Ben Bilombe pour un petit mot de circonstance avant la prière de clôture. Et nous allons mettre en terre notre héros. Merci.
De clôturer la cérémonie de cet après-midi. Que le Seigneur vous bénisse. Polo attend de la demande. Vous pouvez le mettre debout pour les participants. Le côté de notre temps de l'invention. Nous allons dire à nature pour la sacrifice. Lendemain, tout le jour après la préparation. Nicolas, il a même plus de Nicolas de Bonita. Après, ce que vous ici, Maman Afro, Pasteur Carlos Barouti, Nalibota Moumba, Amoyos Barouti, c'était la parole intimité à 2-3 minutes. Papa Koumemia, Papa Nabango, je vais passer ici. La Kozongue, la Pona Koumbabe, le programme, la Loragide à Midale, ma pasteur Issato, pasteur Demo, la pasteur Carlos Bakokota, qui m'a commencé ici, les anciens canons, liés à la Kokota, accompagné par ma pasteur Nengenatenge, pasteur Lazali, Papa Dio Kazali, pasteur Sengo, Ali, Merci.
Say
Le projet à Isikawa est vraiment gigantesque. Déjà, il est posé dans donc, à part le mausolée, le musée est posé là. On a la place pour le mémorial et à Malang. La cause de l'économie, c'est la mobilité. Il est par exemple, mais après ça, il faut que monnaie dans la casse de Mokili. Donc, on a Moko et puis on a Simango. Vous allez passer pour que ça moto à Zalaki Tata, ou à Zalaki grand frère, ou à Zalaki Coco, ou à Zalaki pasteur, ou à Zalaki coach, ou à Zalaki guide, ou à Zalaki Moulaki Sindela, Kona Moko na Moko. Papa d'amour, aux États-Unis d'Amérique, parmi nous aussi. Merci, pasteur Steve. Il y a une cité où il n'y a point de nuit. Si nous sommes fidèles, nous irons. Frère Ben Maccabi voir, il y a Rachel Yébo. Cité où l'agneau est là, chantons dans cette cité. Oh, c'est la cité. S'il vous plaît, précieux frère, s'il vous plaît.
plaît, ne créons pas les désordres. Ça ne va pas nous profiter. Kotikala, na ordre Tinasuka. Na lobi boye. Comité à église, à Barouti Tabernacle, na loba l'équité. Zali Kolongo. Na loba qui, pasteur Issal. Pasteur Carlos. Papa s'installer nanu. Boti kana papa s'installer. Nani. Le bonheur est plus grand lorsqu'on donne plutôt que de recevoir. L'orphelinat Vida, paradis des orphelins, entre chez vous, toujours dans les cadres de Matthieu 7,7. Demandez, on vous donnera. Alors si nous sommes là avec mes soeurs, mes enfants, mes chéris, juste pour nous rappeler le message au Yopesami na biso que tous là les orphelins ont besoin de nous. Alors les lois qui n'a pas jusqu'au rappeler na biso que orphelinat Vida ils allaient toujours coexister, bana baza toujours na besoin na biso si nous sommes mandatés par notre Dieu. Alors voilà, le temps nous est donné et on met le message au père kolobete tozongela premier amour na biso ya ko soutenir bana na po le lobalia bana le po le lobatanga bana na po balala na place ya bien et yosengaka lisongi na yo nanga. C'est pourquoi nous avons besoin de votre aide financière tant qu'autre pour soutenir ces enfants et leur apporter de la joie. Même le plus petit geste de votre part seront très appréciés et suffisants pour atteindre notre objectif. Awa tozali na orphelinat Vida Jardin d'Eden. Esika oyo to encadrera bana na biso, bana na bino. Soki toyaka mingi pa na bino, ezaka mingi pona lisungi ya bana. Awa tozali difficulté ya mai. Boye de biso ba citerne na mai poto gardaka mai. Bana bazangi bambetu ya kolalela na bamatela. Biloko akolia boyebi keno bana baliaka chaque jour lokola bato nyonso. Bilamba kolata bakisi boyebi pe bana bakendaka classe. En tout cas, botika biso te bosunga biso. Nous devons vraiment soutenir nos enfants. C'est nous qui sommes leurs parents maintenant. Pour l'amour de Jésus-Christ, venez en aide, venez soutenir ces enfants, ne fût-ce qu'avec $1, $2, $3, $5, ça va changer la vie de ces enfants. C'est lui qui a pitié du pauvre, prête à l'éternel. So please donate today. Through your donation, no matter how big or small, can make a difference in these children's lives. Appel pour soutenir, appel pour faire un don pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Pour ce, papa, maman, grands frères et grandes sœurs, vos dons permettront à ces enfants de survivre. Alors soyez généreux envers eux, car ils n'ont pas décidé de leur sort. Pour toute question ou demande d'information, n'hésitez pas à nous écrire et faire parvenir vos dons. Que le Seigneur vous bénisse. na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale naipa na yo papa nanga
monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na zamba lolo yo azosale zamba kabasangolue azosale salilanga yesu yesu salilanga yesu yesu Alléluia. Yesu azana ba moi. Tomba mana yo Jésus. Kumbamba. Tirobo. Yesu na lingi na tachola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangano na ye. Kapena tato na bonsambe na yo biso bato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shije na nga ye sambano na ye. Na ye na bapasi na nga libosabo zambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosabo zambe na yo. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso. Salela nga yeso yeso. Undela nga yeso yeso. Undela nga yeso yeso. Undela nga yeso yeso. Undela nga yo. Nalebibia bisenga senga sanga lole. Nalebibia pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu mokoni ni ye, batu bakolia pe na sima na ngai. Yesu mokoni ni ye, batu bakolata pe na sima na ngai. Yesu mokoni ni ye, batu bakovanda pe na sima na ngai. Nalebibia bisenga senga sanga lole ye. Lokota nga Yesu, Yesu. Lokotanga Yesu, Yesu. Lokotanga Jésus, kotikanga ite. Lokotanga Yesu, Yesu. Lokotanga yo yo. Tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga yo yo. Sawa fako, le sawa fako. Watitishina nsambi watenzelela. Watitishina nsambi watenzelela. Yeso yeso, lesa mukatanga lisa. Lesa mukatanga lisa. Lesa mukatanga ye. Lesa mukatanga lesa. Alléluia. Chirobo. Chirobo. Soki na soyemba opekisanga te oyebi te bisika nsaba lokotanga oyemba boye. Soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nsaba swanga onasambela boye. Soki nakoma kobina bina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga onabina boye. Nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yende nzambe alibela. Nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yende nzambe alibela. Lelelelelele nalingi mobala oyo mobala oyo. Nalingi mobala oyo Yesu aza nzambe. Ayoki
bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso Yesu apambolinga Chilobo Yesu arokotinga apesitina Asa nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil aux obligés obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele Sala ngombe. Syndicat. Que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino. Alléluia.